vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV. Qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Congo Cool TV, chaîne kitoko. Congo Cool TV, mokili mabolanda yango. Dado lobby nini pona Congo Cool TV. Congo Cool TV, ela kwa makasi na mokili ebomi biloko nyonso mike internet. Congo Cool TV, Congo Cool TV. Congo Cool TV. Te boroli anga tenga pe Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Salut chers fidèles abonnés ainsi que les internautes qui nous suivent dans ces moments sur Congo Cool TV, votre chaîne. Aïe. Ndeka lo baka chaîne bino moko Congo Cool TV et minami wa news akitoko. Na ebike aïe bobiliza eza nini? Oza wapi? Tokipa nani? Neka pa mutu obo sengaki na lukela bino ye lisusu. Boyebi kende bo déranger bon panzanga téléphone. Avant tout on a présenté bino invité la biso notanga na kombote. On est surprise. Ngai sa bino ba surprise. No boss la te ko pesa ba merci et puis ba mbote na boss nanga babi papi de tieni. Fumunsa ku boss de boss. Boss mo solara na intiété. A solara veut dire na li commentaire solara veut dire carré. Aïe, sona moni pembeni Nathalie, na mona Mimi Matondo, la femme légitime. Moi si, moi ça dit bala veut dire maman ya bane belé. Bino ba do le miss veut dire botika la bino po déjà à sa kanga déjà boué. Donc nakani su kan ndenge bo to solo la ki babi émission na bino moko miroir de star. Bobi ya nani bisusu nani yeme babi Lisa la paradis quoi, Lisa la paradis de la presse, autrement dit songi ya monde. Veut dire na ki songi na rende sala kana mais nous en bas bien babi Hervé Bissala depuis Paris bambote na yo ya trop na ko bosa noté babi onde oidanga na ba prière et puis na ba conseil na yo et ça langa bien les grands jogo Hervé Bissala malgré biki na yo mai katani et sur la soute. So moi mikole ko ya soko ka su communauté c'est que big katanga mungongo eziki donc voilà donc on peut ça mbote la rapport la que place invité la place azali tant dans l'accent nous que bobeta maborbo osepi là pour na bika solara bien alobaka bien aza propre aza bien na baksa ba mungo belete po boyo sa zo ate faute ngata lobande kitoko. Na romela te na ko kende na présenter nos mamans invité la bino na komo ya Fiston ya Mpanya mi ba to de plus salo gangelo bi o sala nga bon poani to la kata banda to komé na parler babi Fiston ya Mpanya abo karane batute ya yambarane batu nyonso nde to sola na nde pasali ya zarane minene te Fiston. Bonjour Fiston. Bonjour Lisa. Fiston, bonne santé. Santé ta bon quand on a dans un rythme qui t'a ça. Dans la vie que dans la pesi mo climat ba na Fiston ya Mpanya mbote Fiston ya Mpanya yo mona star donc bato balinga Fiston ya Mpanya balinga Villa Nova ba mbote binongo ba bonjour ba bonsoir ba bonjour donc Fiston ya Mpanya Fiston ya Mpanya Fiston a continuer lo moko a continuer bi mais non bo santé negalo ba Alisa pour o tiki Fiston ko to ba bité a continuer ba bité to lo belaka lo quoi da ça a présenté déjà groupe na bango Villa Nova to kumbela kaka to kumbela Fiston ya Mpanya babi musicien o azotsa bato panzi na mbandi est-ce que c'est vrai maloba nyo so yango no lobby donc il y a aussi lobby babi la légende continue donc Mokitani Fiston ya Mpanya donc doit représenter son papa quoi donc la légende continue. OK. Fiston ya Mpanya ko ipsa biso Fiston abimela wapi est-ce que ko ekamba mona Villa Nova to bandaka na douche bandaka quelque part dans to yeba quoi bon vraiment dans parcours dans la musique car on est dans Villa Nova mais dans les cas nga banzela n'a pas présent Ferrego là na PC Mbote Ferrego là et puis na passé na maison mais moi muké mais na yemba album te mais na zora moins un peu information et puis na zo formation valable ya maestro Fabre
donc mon latéral nos zegem donc bambote beli passe azali donc carrière nange bani na Villanova na light music Villanova. Oh le bara te po maestro après ça moi te donc on a zolo banabi ke na marché moté mo climat bayibi ke ngana bandi carrière nange bani na Villanova light music Villanova mais parcours na le passe na leki avec pas Fergola na beta concert moi nuit des œuvres il y a faire chante Pépé Calais dans les cas on a maman qui en vie bato mon concert était comme et puis na celle passage pendant na maison mère mon cœur donc c'est ça mais na maison mère elo ni sala ki ke yo longwamba mon maison mère comme na Villanova bon c'est là qui wenge ils a grand orchestre na travail qui bon na mona qui boulot la ngoma tanga donc moi ce que temps on sala on a basé le sangai ou basé sangai pas présence au phénomène Weranson na mona qui temps na roasso zelaté pour na pela bande ko ba la ngai ba yo baza posa ba vivre bonheur na un jour pour ta papa kufaki na mosa musique singa qui donc na za formation accélérée quoi yamona lesquels pas papa Weranson na pese mbote donc na leki wana muke kaka après na ki pas faire rigolo j'ai des nuances après c'est mal nzamba bizela na watindelo un bon papa orza na éternellement maestro Fabregas papa na Jezimbo yolo donc yini mtu apesanga makambo ndio na yemala ba futi na yemina ba jour et nuit ta kirsi sa album du groupe dans makambo Babi fiston lo barabien na razim no moyoki na tango commentaire te fiston lobi lobo olongwa sute ndingo longwa na maison mère na Villanova olongwa te na mituna na maestro so na bigi na hotel éternel na maestro wana kosime na maestro na toujours cours à chant pour moi c'est la maître ya mamutu donc na zona cours ya chant et pas zegem donc tout ça dans maestro donc idée que tu y a ça n'importe quoi ça dans on a eu bilisat tout ça on a merci fiston Yampania merci fiston au quoi biso na kati ya Villanova oza titre nini oza chef ou bien oza ka musicien naka simple musicien naka simple chanteur kaka donc naka simple chanteur donc titre ne za yemo zinso lingo pesa mais à présent dans un simple musicien simple chanteur ouais bon na Villanova ça combien de temps c'est d'abord 6 ans. J'ai mis des albums déjà dans beaucoup. Premier album Antidote, Poison, Antidote, autres double disque d'or. J'ai mis en fouté. Après j'ai mis des albums dans l'orchestre. On a donné ça 6 ans. J'espère que 6 ans c'est donc si je ne me trompe pas 6 ans. 6 ans. Ouais. Est-ce que c'est le sommet au monde? On est en fouté. Oui. Chera sale gratitude loko la kombo mabele bokolo zatambila banda bomona tiki mokolo kasi na ndako kombo ezalaka ennemi na ese mabele trésor en bois onedika diamant tala na komyo kumba kifunda ya susi ya bolingo na nyoko mapoyo komara motwe dali mukulu klet kabe ya korino la première vocale na sana au footé yangwana donc na jour et nuit na yemba Martin Chamala eskolingi bame melayo ebembe nanga pise matabis ya famille nanga bazolela oyo katama wa uzonga ponga wa natikala pliske mwana etike oyo ba famille bakufa na guerre ya este Fanny balanda c'était tenezi koko chikola Paris kanga Hervé Widodo nena rumba dina yamba afitaka la koka mwate likolo soko moni sanza na moiba sangani bazole donnez moi trop donc ça no kena no keneka donnez moi trop fiston ngama mo bilo zobimisa awa fiston ouais musique ata babi oui eza makila parce que papa Pépé Calais après fiston Yampania oui eza uti na papa kitina moi la légende quoi
Fiston, beaucoup de sommes qui na inatoni. biso misé eza ya makila eza na kati ya nzoto quoi eza dans le sang eza te tout defa tout ça non 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 eza makila ezokita donc et puis tout Villa Nova tozala bato bayebi so musique makasi bapeme na biso donc tosa barecherche dégâts donc yango ça qui na so premier maestro donc et puis père na so grand chanteur na mboko yebi donc c'est ça quoi. Mais non, qui n'a qu'à Villa Nova, moi qu'on a bino qui chef bapesi suspension nani bina filé na problème nini babi songi bino de ba musicien botier car rapport que bacha muninga to éviter sur les années. Bon, premièrement temps bazu suspension à guitare de wana mamna bonga na éviter. Ouais, on a évité. Vous rendez Fiston Kim. T'es la kimité, au ébi que na to fait la maman. Na yebi. Donc on a répété. Tant na yé na côté des personnes maté chef donc acoustique des amat suspension, bien affilé suspension. Donc nebi les pourquoi appeler ça suspension te pour na boy peu retourna. Donc on a ça la boulot nanga. Comment yo kozala nda kumakamwele kana kata nda ko ezaki loka uyo zaki na matanga bando répétition te miza lokola bima ko salaki mo voyage mke mais makamno se koleka na kata nda foyiba bon maman te ozaka kata Villa Nova te mingi nga vraiment na kata Villa Nova na sala mamunanga na que pas maestro na ko travailler na maestro na sali mamunanga yi de mon kolana mama fi ba to baloba ba sala sabul nga maman talanga te babi bino base nde bozwaki décision wana ke bina filé avant na ndeko nani acoustique des match acoustique des match ba vanda nanu po na ebité parce que ba coincé bino rien elo moté Villa Nova nanu ezana nous et premièrement nous ezana nous éducation ezana fort premier maestro faut à la ponctuel respect travail respect à air respect à bamikolo au côté na orchestre. Donc moins de remuke bon fan so muke ba corriger et na palin n'est papa até aka bana so mon asali mabe ba PC moi discipline tu vois donc c'est ça. OK merci na kanti bolandi ndenge Fiston ya panya alobi marambona etalete parce que yazala ki te bo comprendre que akimi na ekaka bo talaka parler moko moni ki abimisa ba secret ki to te mettre comme la bina filé to yeba ibakaka. Fiston koyib sabiso na kati ya Villa Nova bo vivara ndenge ni na maestro mpo eza na ba leader mususu ndenge bazalaka na bana bango mususu finga mona bino biloko pamba na ebite bo vivara ndenge nini kokokopo ngana yebi président Fabregas alingaka na ye batu bakumsaka ye tani ngani baniti mais lobande sembo bo vivara non ndeni na ye biso mato va bien. Maestro za papa moi kabula lipa kitoko la bana tout vraiment bien yanera ki na kata libota sans flatterie non la vérité non ba c'est que vérité biso mato va bien de yo ma bien na kuta na kata Villa Nova na ebi na ngate donc nabi ke maestro Fabregas akabula lipa ni kitoko wa ndambo akabula lipa na donc on habité on n'est pas au monde dans biso na kata orchestre mais pour na kata orchestre nabi ke tu vas so pepele donc sans flatterie sans nyonte non c'est un bon papa un bon leader azo apesa biso makambo ono bomba te tina bombi lote na bomba pone sumu tona mabina o na bomba pona zo banga ba bi fo batela kwa biso benda koni biso boya so polémique donc babi la paix est plus puissant que la guerre. Yamfana asala ngabela rasolaka asola veut dire que toko ya propre quoi na kanti bo comprendre Fiston ouais mais bino do ebiga bino sobotie loko na marché il n'y a taraka et beta mo biki ya toro bo fouté passe to fouté bo fouté na wapi na oya roulage beti te kangata yundo to bina roulage te tonné pour partout dans le monde ba bina roulage te oui roulage ezo beta mama e beti te ndenge album ya cursus ba ya mado ndenge betaka vous comprenez on ezanga te ba fan na bino na solo oui o balinga bino bana ba binenge nini album aturo bo fouté bo eza nini qui c'est si ou bien nini bon nako répondre ni le quoi bango doka biso to sala bango musala et que bango lobi ke biso to fouté
toujours pendant tout bon ça sous tout c'est ça on est tout ça on base sur ton studio le maître a bientôt la cible et bima boyoka et puis tu as personne la préparation merci boyoka ne te déchaîner quoi talara dans tout ça pour la bino autre boloba tout ça là pour tout satisfaire toujours public na biso aïe bon besoin de pour baba lobby qui s'indésate qui se sili musique beta qui se beta la musique était babi boulot donc ya télé OK panga pesanga crochet to pesanga voix sauter il faut travailler quand tu travailles maman peut bien zobima donc ceux na comprend bien ceux bon qui si yango esala comme ça là ti donc c'est que na c'est dans ka longwa mema ah c'est dans l'autre côté moi c'est dans à poussière à l'autre côté c'est devant maestro c'est dans l'autre côté devant biso ba village c'est dans l'autre c'est un frère dans biso mais azama et l'autre côté azama boy ah muta façon c'est dans la moko za maestro comprendre donc il la boire ya madonna Villa Nova c'est na la timide c'est maestro ndasana ki capo boka capo n'est pas aura makambo sans croiser l'autre abitra totalat c'était un balobité donc kolongwana ye kolongwana c'est le côté non parce que sans ye donc mobulu ya mbo fouté donc les montées na so que c'est da aza et le côté comprendre maestro c'est le côté mais qui ne makambo ni nyako kenango ya made beta o zo beta ya made beta na ba succès ya maestro maestro ta tchabu ha ya made beti mais si ko ta hande auta hate tu nani fisto polémique trop dans la vérité ndate fisto batala retro batala ka yote batala Villa Nova makasi vous comprenez na biso emso lali o ka téléphone te donc c'est que botala maka donc bon lobby donc c'est dakena nyoso yumuna 3 jours d'abord 3 jours muna archina de malère phrase ah bon parce que tana so seda ah tu beta maso ya maestro biso ne tozali tu bon studio so ndeni ola musa seda mutakufina ngola musa ina mission lelo matin akufana vraiment ko ndi ngala omona ke fisto mabe ngala poser le ba beteli ngo c'était ndinga mukete babe la lukayo na 3 jours la solo luka 3 jours na fiston c'est dans certains frères au salarié boulot bien la Villa Nova mettant à qui tu peux ces chances pas accueillir à ça la boulot na kimia sans polémique dans ça boulot na kimia la vie continue tout besoin maestro ton studio ba meloman la so fana so bolinga Villa Nova bolinga maestro bolinga fisto ya mpanya to bomo surprise bozela biso à bientôt là dans todo flammé quoi donc à bientôt là moto zo pe là do bon comprendre les choses donc maestro ça makambo c'est dans le monde Villa Nova ba 3 jours bazana dans ba chinia c'est ba phrase ba sabalo l'avion du boss soki na pesi yo mokongo okoya koloba kenga na boyo awana ye po tolingana liza tala okomi kosalelanga bipale talanga na kati bibale bangomba pona kolanda bolingo tina Wagadugu elingi koloba kenga na pona yo acha tunga na lili tu continue sigo angaye maman langa papi de tiende est-ce que on maman la yoka so da ki pembe no tanto de ne poli oui on rappelle ngane no raisonner tangwana solo oh comment robibisa voix kaka donc ici mutakangi miso mona pepe balobi tel père tel fils tel père tel fils moi na star donc les gens de continuer quoi l'histoire tara tout ça mission en résidence sa papa est-ce que tout ça mission papa ne toujours des fistons en pagne donc la légende continue ba pesa ka chance belé na za pesa ba conseil ba tu belé na za posa makambu na za posa na bino tala mito na za orphelin donc bino ndi botikaina nga donc autant ça pour contacter fiston en pagne plus 243 81 27 44 046 dans la Facebook nanga ba komara fiston en pagne fiston kabasele dans bo région nanga à l'aise
Merci. Fiston, question oyo, motomo ou atuna kiango alobi na tuna yo. Ouais. Aébité ce qui peut osa ba tatouage partout na nzoto abi pona kozala star. To artiste ba e bon mokini ma fo osa kana ba persil, ba fesse, tatouage comment. Te za bongo te. Yango daka sentiment motora so asepeli kaka atubata awa yikaka donc nenga sepela na ngai kokoma komo na ngai na liboko na ngai. Donc papa nga atatouera te. Atapela l'autorité. So ngamona siko sentiment daka na tara l'autorité moko. Donc ninge vitesse à maramener au kindi on appelle la bite à tatouer na komo na liboko yampanya donc c'est ça. Si ko fisto ko websa biso musique oyo ya kala ya ba série ya ba papa ya pepe kaleba luambo makiadi na ya lelo différence eza ya nini musique ya lelo ne ya kala différence makasi différence makasi musique kala eza na ba principe et puis ba misaka la ba notre travail était pour la mbongo mais les comment misère les comment mbongo et puis ba parole bêtise on me belé donc c'est très différent il y a un biso na Villa Nova to nga to zongi samaramo ke to yemba et non bêtise pour parole balanda biso comprendre donc ta ndani ba zembo ba fouté de mo fouté to pese éducation ngal vishu ngalelo na komi mobali mabeka kabwe nyosolo baki na somba na sombelaki yo lelo toshavumbi akomi moto mabe baina lakisa mosala banaliesa na melisa baina kabela bambongo lelo balingi baseka ngai babosani kenza mende ya pesaka ye bakanisaki na kosila bakanisaki na kokweyara soka moto na nga nde mbongo bafuteo futeo dopes éducation donc tala bato mokili ndenge bazalaka bizaleli mabe o mama bokola yo akotisa yo kelasi mamelisa kutu abokolanga bomwana atangisanga teka ba nyonso mpona kende chik donc mama nanga ateka nyonso mpona lelo atanga nakomi motu nakomi so na mbongo na bake mama nanga ndoki mote na fute de topesa baconseil ya bongo. Donc biso to dikaramas na Villa Nova donc c'est ça. Ko balobi o ya bino aturo oui na yo kinzembo oui elobi maloba malamu ne balobi ya lelo oyo ezo bebisa kutu jeunesse ya makasi. Neti musique neti wapi. Bon, kasi musique ya lelo ti ya babino nyonso na kati ba danse na bino ba to kala bande ko la tem so azo bina. Moi liputa me babi o ya bino ya lelo tant ozo bina. Oh ya kati mona lo bezate ya solo donc oh ezake ba ko mosika mto omona ndaku yosko na télé ba omona na basi na mibali d'abord na elateli eza mabeke ya kala et puis na banzembo balobi bino ka kofinga na ebiti bon ya lelo so bongisa je ezande bato ba lo ba bongo tondeni kasi eza ndenge bato nyonso baoloba na biso nyonso na kati tolandela musique ya solo bon c'est ça qu'il faut tobongisa so place bensalité ezali tobongisi mpona baparent batalaka biso et puis bana bakola lelo yo so bazoyoka musique bensalité tobesa mpe éducation ya bana donc tobongisaka tozalaka mpona babongisa mpona bameloma na biso mais yo koloba na balider mosusu okoloba na bango nini donc olobaka na balider oyo bayemba bensalité totika yango mpo grand parents batala so bapalin bano bakola lelo oyo batanga toza baambassadeur de la paix de Kamas boza grand leader tant bo installité na musique eza faux tozongisa donc musique anedi papa nanga babeta musique bampire bakuba donc bayemba bainstallité te dekola papa wemba baredi ya misi donc bayemba bainstallité te donc so tocopier bapère wana lelo esala biso sous bien quoi donc c'est ça. On a mon accord qui non pas ça on a tout travail qu'à fort tout ça la boulot un nom qui matière tout ça boulot pour la matière tout ça la boulot pour tout ça ba médecin et ça oyo touriste et que ça que photo ça là donc tout ta musique au venange so ba qui tout betara musique betara musique la die sauvé présent la die sauvé mbote na ba betara musique ah Fiston ouais Angaye, Fiston ba besoin marié ou non, on a marié, t'es célibataire, yango donc
dans Likombe wa. Likombe sans mwana. T'es na mwana moko bébé Foura Kabasele, la fille à papa Foura. Azan Kinshasa to. T'es à Kinshasa. Ouais. Azan bien. Très bien. Bon maman bon. Ouais, très bien. Ah, Baptiste. C'est de l'andeli. To kato bombi. To bombi. Bon, on a bien, mais tout l'andeli on va ramsus. Ah, fiston. Fiston papa nangai. Obelo komo eza mutu ya awa. Que bo changer kaka eyembeli. Ya lelo ay bo bongsango et les capé ezaki akala na comprendre bien. Fiston. Au raisonnaka nini ndingo sala la musique no un jour que yo pour comme leader to kozalaka pemene ka ya maestro fabricant ouais la ambition mututu un jour je me lelote za idée ngate mais un jour nous appelle côté na mon pena batu na ngapena encadrer ndezala sans polémique mais na mitona la maestro to na zana na maestro Fabregas to solaka mkiso komi le kwa maestro un jour wana lo via la mkolo wana so comme le roi maestro au revivre ndenge ni na ba danseuse na ba musicien na yo ba danseuse ena na mona mona ba leki na ngai ba na ngai ba médecin na donc ça sera la famille quoi autre non rosoto donc ba li patimo ndika maestro sala rabiso tozo exemple pas maestro pour tout ça un jeu personne dans orchestre na remplacer même homme tozu ozana merveille non monte merveille mon kasi danse ba danseuse moi merveille, moi Chancellerie, moi Balenciaga, moi Elliot dans des alaraka un jour. Mais est-ce qu'on fiston? Et puis nous appelle à moi Lisa n'a pas côté moi ya sous donc. Merci vraiment, merci to makasi. Fiston yampania. To ba leader à lelo. So monia obimisa ra c'est que asa doda déjà. Na ebité. Rozala kaka lokola ba. So bimisa. Moni mama bomba. Ouais, pas de problème. C'est déjà pour te signaler tout. Pas de problème. Pour valider les alrassons comme Gobimisara dans ces autres, c'est que à ça si déjà yeba déjà moi fenêtre mo bonaye bité. Pour na yebi que siko ko lobara tenga no za boto za sembo papa. Te ngana nazanga ne lo lobate. Zanika ki da c'est pas moi ça balaka. De divina nga papi ka ko la bala linda. Est-ce que mabi? Basa basi. Te nenga te. Ezone zaka gwa munde tinga ba premièrement nga mal kuta mabete. Na mona badase ka base baleki ka ya basi ya. Ki da mabeto te. Nga za chanteur, ba danseur, ba sala ba danser na bango nga na ye maninga na ngape ba mamtu donc ata na villa nova na kakla danser c'est. Fiston Katelinga. Fiston Katelinga. Te na kakla bango te. Fiston. Je te dis vrai, voilà bilai. Na oluka caméra cachée. Te na Lisa. Mamna sama solo. Basa donc mon na ko employer bazala ba guna ngate. Oh là là. C'est ça. C'est grave hein. Bazara ba guna te baza kitoko te o. Te baza kitoko, baza bien, mais jaronga lingara moi c'est même nga dans cette quoi. Mais baza batu basa musana bango detinga gunanga ezattention que ba petit moi tangi ba chiki na ebela sala na ma coupe ne mususu d'ailleurs pour un jour na za na pemena nga pour na battre la foyer na nga bien. Comprendre dans cette espèce de muto sa boulot na mais soit tanga pe donc ezaka maman nzambe kaka soki nzambe a cheki dake okay ya pa yo o balaka dans 16 wana contredire yango te. Netio wana mwana tanga ko. Ouais. Toi les cabis. Ah ngoya oh Lisa. Babi bino soki baneko na bino badanseuse baobina neti bamerveille bandani so baobina ezaka suka donc suka repesili mwana te baza ba petite bendika ya yo baza ba petite sœur donc rien à voir te et puis Zeke me rappelle maman te wana franchement je te dis la vérité exactement quoi ba leader musu ba lia pour ngana ba leader musu ba sala ngo mais vraiment biso na ville nova to na musique mobo tu dis que to changer makambu tout maestro Fabrice ça changera mamutu ozara mabina musique comme ça malam taka biso benda koni to le kana écran to senga de King Fally Ipupa par ça tout ça mabe to bo moto to beta musique to benda koni donc toi c'est mabenda koni babi limité babi la paix précède la gloire donc indi bon musico mabela ngo tu comprends que batu misusu ba profiter na polémique pour ba bona musique ya to bo une polémique to beta musique do beta musique ouais
Oui, bon, moi, il y a Herman Pro. Maman, il y a Tumboli, Batubolu, Kiango, Kepeno, c'est une vraie gauche. Au monde qu'on résiste sous Stali. Toboum. Et on se connaît aussi parce que bon, moi, n'est pas qu'il là qui beaucoup cassou terre tout comme ça batala. Bon, on est à bien temps, tout, c'est bon, ouais, bisous que tu dans la carte, tu travailles, tant au bimaboui, eh, tu vas se mettre tout travailler. Donc, c'est ça quoi, dans tout travail, caca. Tu as aussi ma cam, tu as aussi ma cam. Donc, pour bisous, non, t'attends pas quand on connaît quoi. Donc, quand on connaît, c'est la parole du maître. Aïe. Malgré le vie où je m'étais bon, c'est pas les ming, vraiment. On a rien si tu remets sur la souka, mais tu roca, bon, la bonne te fisto. Il y a un peu de roca, bon, la bonne te faut pas, moi, le roman, oui, ça là. Bah, fais non, aïe, balila. Likamwa mishu iya motema nangara Tongo na pokwa ngana katia bwale Okokene okotikaka mawa nakati ya motema oroyo Emesere kobeta pona bolingo Ebeti mbangu ngambu pona pasi Okola lisanga pona nini mishu Seya mitema tosala kibonde koro Kosakana te loko nzamba pesi yo Ezali lokola likiba pesi yo Simba Longolangala bokona lita mishu Emeseni keteko pangusaka pinzoli Gérance Mabia, on a passé ma moto musicale talanga Angèle Mayala, dans Balanto Poto, Jennifer Kossi, de moi, aïe, dans ses fistons en pagna, dans Batutu Batalanga, Morigo Sumbu, dans Morigo Sumbu, patron, dans Moto Ngoyo, dans Batu Balinga fistons en pagna, Basamto Samagura, Martin Chamala, dans Bazé Belé, quoi. Maître Maurice Lema, Saint-Tiche, Saint-Tiche, dans Mère Amanda, l'accident, toi, il a fait un gros bisou. Ok, merci. Fiston Yampania. Ouais. Nakani si l'orchestre est belé, le leader peut baser belé. À part Villanova, au Sepulara, le leader Nini. Donc, le leader Nini au Sepulara, il bien. À part Villanova. Donc, l'orchestre est pas à part Villanova, c'est pas là. Jésus de bien se faire rigoler. Il y a un danger. Puis bien affilé, acoustique, dans Materazzi, dans il y a un danger, un café room, dans il y a un danger dans la situation Fali Poupa de King. Il y a un danger. La bosse vient à rider Miss Bailo Canto, donc Fiston en Panayo, donc Éléphanto d'Afrique. Aïe! Mais la maison mère pèse à la bateau. Quand il y a un café room, à la maison mère, il y a un danger. Il était basé bien. Maintenant, pour nous wenge, n'engue ba miel ba longwa ba nato na mo café room, il y a un danger na wenge na minute. Non, ba mission sur bazar. Na ibi bangote, ne ba komuna, na ibi na komuna bangote. Na ibi café room. Aïe! Ouais, sans polémique quoi. Hein? Sans polémique, on commence à café. Vous voyez, il y a même à faire. Faire. On s'est belé là. Et ça allait bien dans ma fan quoi. Ah, Panza. Pona nini love kokyo sale marase boye. Pona ninyango love kokyo sale marase boye. Kolinga moto. Bolimbi sa carotte. Bino baye bolingo nyokola. Il fallait pour pas. Eh mame, soki me miso ezali liziba ya Bethesda nawe poninye lisuma ya bolingo etingami na nzoto eske na kokoka nanga te liza na kokoka te. Donc c'est ça quoi. Ah, merci vraiment, merci Fiston Yampania. Narati Yampania, ah, Yarolo Barou des athées. Et il y a des gens qui sont dans le studio. Narati nous comprendre bozo yoka.
Ah, mais travail est ça. Faut pas ça merci na nani bon nga ko lo ba te faut le pesa la nzambe faut bino beaucoup qui m'a bon. Ouais, na pesa merci na maestro Fabre Zegem li loin d'Afrique. Aïe. Mais Fabre gaz azio déjà tant déjà maison mère bimisi faire bimisi c'est déjà bon cadre qui quelque part. Maestro ne makambo. Bon ba cadre ngate. Ah, na ni polémique était bateau na leka ba cadre ngate. Muto cadre na mboko c'est maestro Fabre gaz. Et il doit maîtriser un pan c'est maestro. Donc c'est au tiro lo moité. Ti donabi Lisa. Et peu mais. Na bien, na maestro. Mais nada mais on a travaillé pour faire une chance de travailler maestro on a signé titre dans un album Mezoya merci dans bientôt vous élaborer une belle mélodie pour me bien appeler moi mélodie la PC chance ouais va PC ba 3 jours de boyo ka ba wanze moi danger dit ba jaba na monoko ninyo lingaka ba bondela yo yoka mawa pour kilo déception pesinga escroquenga la vie ba wambo yoka pour bondela liwa a reporter data comme mangai mama na ngai Paulina lundondo to solo ka muni boro e ya tangu mena na dai nzamba pesinga inspiration biki fiston zo maloba oyo na oyimona na album Mezoya Mbawambo yoka bobondela liwa a reporter data comme mangai mama nanga Paulina lundondo donc yango ya kibongo OK ouais osa vraiment aïe d'habitude dans le banini fiston bala Paris babi yo bongo na bango nalela bango bana Londres babi yo bongo surtout Mimi Matondo babi yo bongo na ye tara Martin Chamla na Londres je tous ma bongo oli asute ebi atondi Mimi Matondo na tondi c'est déjà Mimi Matondo dans Azada bongo donc la femme légitime ouais merci beaucoup et ça qui est l'engeko yamba fiston na kanisi ndine bisemi to ki jamais ko panzane ko kabwane bongo foyemba OK d'accord nandana monsieur moi papa na ngai azana do yepé donc ya pesa la fierté na mboko na te so da ducha makoya do na ebité quoi non promesate da ducha mais so ya pesa makambo to roté manabiso pour que monsieur comme on a suka to te manabiso il vraiment Dadou Charme il vraiment dans à ça la fierté papa na ngai dans la bandalo donc c'est Dadou Charme quoi il habité sur baroyo ka na habité to permettre les ça makanise maleki ngai butu na lalate c'est pona kokanisa yo bulananga na ye awana poto c'est kosala chéri pona yo nakozonga nakomemela yo moi souvenir tika kokanisa nganzamela mama boye Mama boye anga Congo Cool TV tenga na luko photo tongo ebi po babiloko yo bimisi to zonga fiston mama na loba ki musique leone ya kalende bonté est-ce que comprendre po babiloko yo bimisa awa dona ebite yo kokate bango ne tembe malgré bimisa ngome yo ka papa kubitele susu lo mo susu pardon gigi ya kakolongola ngai pisoli na relongi po Kinshasa oyo tena moto ngana koka komema na ngate mama moni ngana linga na nona dege chérie kiti si bolingo na 45 ekila na pesi chérie buki mibeko Dadou Charme moni ngana sanga na ngai tata chérie kati ngai mopanga na motema tala nazongi lisusu mwana ya mawa bolingo gigi ezali yo ezali ngai esangisi biso bolingo ekoki kobongola bomoi ya moto mpo nini mama nga nazala desi
tala otiki ngai lokola moto amitisi nga na kinga banane vraiment ozweli nga richesse obosani femme soye soumise tala otiki ngai lokola moto amitisi nga na kinga banane vraiment ozweli ngai mbanda obosani femme soye soumise soki napesi yo mokongo okoya kolobake ngai na boyo tala epotolingana yo komi kosalela nga bipale nzambelanga dadu nga nzambelanga atuka mimi matondo ntuko koeskize nga vraiment mposa kobina me ai dadu nga no foto kutala atuka yo moko fo pesa bango jour yango mpe mokolo yango mpona boye koma o pardon bonjour yango eza kaka samedi samedi na bavant midi ou après midi naza nanga dispo numéro ya téléphone contact talaka fisto ya mpani aza makeyende makambo bakulutu na biso Ali Kale Papa Espérant numéro ya partout dans le monde plus 243 82 077 92 06 plus 243 82 077 92 06 donc wana penda bozwi nga moko en personne makambo eza baventure te donc bozo mona fisto ya mpanya yeme azawa kama mimbula na ba États-Unis taille rare impossible au croire bataille wana oui ba Olivier Kabasele ba Adam aosili koli ya mbuma Eva mwana nangai aobuki yanga ekila Nabakitani babino Londani pobolia na motokinde bozuli futa article 15 maman débrouillez-vous pour vivre pour vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre Tobomba pour moni samedi ko inda en tout cas boss nanga papi de tiene na osika pamba po yebo olia sute dadu bozana na fisto yampanya omoni ke ba moi ozana ngo ba yazana ngo bosale mabebo BBC BBC yampanya ya solo te ayo singate donc balobi la légende continue donc comme papa nga ekoli moté na mboko jamais impossible tant que fisto yampanya zali badado chamba zali donc to pesara makambo bilengi makambo donc kalamito dans la featuring ngana muto donc bo sentir pena que masolo ya masebi mo boyoki ce n'est que le début oui donc faut mettre le mot mystique mo kilé ningana dadina fisto yampanya en tout cas dadu charme na yebi pour non sortir bachar angaye bakamba boka na Congo Cool TV dadu boza ana fiston yampanya babibino boluka tena la na bando raisonner fona tsangisa ma na epuna sa swendeni dadu est-ce que beaucoup c'est la Congo Cool ni beaucoup yimbela temulo mubu bino bo improviser pour na Congo Cool TV Congo Cool TV chaîne bino o Holanda bino na bike ba déranger nga makasi tozuye Congo Cool TV chaîne kitoko Congo Cool TV mokili mabolanda yango dado lobi nini pona Congo Cool TV Congo Cool TV eloko makasi na mokili ebomi biloko nyonso mike internet Congo Cool TV Congo Cool TV Congo Cool TV te borolianga tanga pe Congo Cool TV non kokate maman et ça pour la makolo la mode voilà vraiment merci Dadi la charme donc non kutana yo samedi en tout cas vraiment ezaki plaisir ya ko kutana bino vraiment donc ndeko pena donc on a habité oya na motoki na ngate sote bible aloba merci beaucoup narasi Nicolas Koyabo mona Dadu charme tozana et mon merci vraiment fils ezakelenga solana yo na ebité lilobanyo kuluba ya nini po oyebele ya suka te po tozalaka liloba ezaka ke tozana studio merci autant pour ça na dédié na kati album so merci donc numéro plus 243 81 27 44 046 donc avec maestro Fabregas tout ça maman danger na mboko donc ba pesa sera chance sous
donc ndenge apesi nga chance ya otya nzembo sika donc bopesaka matoi na bino donc boyoka Fiston ya mpanya donc c'est ça quoi donc nalela bino ya trop. Merci beaucoup, merci Fiston ezalaki plaisir solana yo Dadou ba charme na bité koloba nini poto kabwana bino talaka eza surprise to yeba ité donc voilà. Ya koloba vraiment partout dans le monde Congo Cool TV vraiment et là on a zobeta c'était kaka dans le système à carton rouge pour na matanga mais soki nazalaka na mouvement hein o ba yoki la ngokutu muté mabe ba kimaki soki était dans na miso na soki na matanga maman na mais donc na ba miso ba bazana papa na ngai ba monde ba betate. Ah bon? Merci ma butu mobimba ba kimi ba sundoli ba yesima moyi ba na boule kaka neti ya sabotage. Holanda bazui mama na kisa Seria bare vraiment balobi malgré ba yaki na ba idée mo mais Dadou ba charme parloli do alongo like ah Dadou est-ce que monité eza facilité mutozo lega ozo like sa famille bondeko sona na concert na ngai na benga kaye ndeka mama pe bana ko ya mama bana fortifier ngai mwana ozana eloko na kati na yo eko bima ko travailler son concert benga na no benga mère azoya donc estima beba na le 28 novembre ya papa après cimetière na rond point Luputa na beta donc play à craquer oui to la kaba su mamwela amata ayemba ta 3 chansons 4 chansons pour ana travail de bozomo na eboé donc et ça c'est que na grand libulu le 1er décembre to kutra balinga ngabula petit wana comme yende azana mpifoma solo donc to bete sabo soka mega oyemba ko to kota mai on a liste comme on ngezate oh mais oui tout le monde m'a fanti donc ta silika kutala na chaque Congo faux vieux faux vieux kutu na mère alobela bilobela moko wa vieux mo donc amisa initiative mbema aloba biloko moko boye ozanga sens na media olanda awa kutu akima de mère ali susu taba kisambete landa imbango comprendre to bina biloko ba yo ya oui kanelene bo betaka moyibi bo betaka akima aloba biloko moko boye ba biloko ozanga sens olanda ngana aloba ngo clair omoni ba mundeti ya prier mutu na église na ye na makambwani na ye kota sambelaka ezati yo sala mutu bandenge mo bosoki ndenge nini non mutu na ba mpifu na ndeti ngana ba koko matanga mère mama na masole salama bakima pour eba monika ngana zana mouvement na bikaki petro ya gagner biso ba mona biso tout obeti kozate mais petro lera obeta ba vient na ba bedi bazala ki wana donc au sentir bena moi si ya vient na ngai pena donc oui mère na nous oui Julia donc bataille net ka maman na ye mami mbula c'est la guerre ouais merci vraiment Dadou charme ya beau comprendre donc sentiment au engaye te comme kim sama lo meto jali ah merci ezaki plaisir ya ozana bino na Holanda bino hein Fiston ngana chombo merci beaucoup en tout cas vraiment merci beaucoup na ba o nyoso bolandi ngai o bolanda ki ngai na émission na bino ko ya miroir de star balobi miroir de star et memela rabino kama mbabia et mama bien on pose on na Congo Cool TV hein ah papi d'Etienne mon papa mon boss ma maman Mimi Matondo la femme légitime moi si pena mon témoin ya papi d'Etienne vedi ba dongolo miso bino tout quoi ba dongolo miso botika parce que papi d'Etienne déjà kanga ya Mimi Matondo vedi ba merci et belena bo sente doli moi pour le vainqueur ah molonge merci vraiment na ba conseil na yo merci vraiment na za toujours na bino elongo ba kulu remene babi ba kolmena ba kulu homena liza lela bino fort ah liza la paradis engaye songi nanga na aussi sangote na kanisi na lela ba bizu na bino ba bizu belé mais to mone na bino mikolo eko ya na kanti boki Dadou ba charme ndenga lobi samedi ngana ye bozwaye ciao na siba caméra la bosete awa ba la mutu na sema kololi kolo babi man pro ti bomo na ngana melengi bo mafuta ay ya musika te babi Herman pro cameraman oya kanga masolo o botalaki babaki Emmanuel film Emmanuel Kanga imajo bolela ki kitoro babi Herman pro yo tozane vraiment ciao. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV.
Informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV.